voilà, mbote na biso na kombo ya Mama Pedroth Ines, yemuta sala rabino émission na bino na kombo ya président Chaka Congo oazo représenter pe honorable sénateur Denis Kambai pour makambo etali culture mboka. Donc président ya révolution culturelle mutatali makambo etali culturelle ya mboka oyo yeyo. Alors tu éviter président Chaka Congo les autres a invité awa babengi biso na monika invitation yelinga biso na téléphone que no faut bozala to éviter likamuni za. Bon likamozala wa azali kama mabele ya kama mabele monique tu remercie d'abord initiative la projet oyo abengi sénateur Denis Kambai vraiment et là c'est pas makambo yo afin ba congolais va comprendre que tous allons attaquer yango to côté likambango je crois monique yo moko to tamba so moke na ba chef coutumier nyoso na monique au moins ndizo tout que ba côté likambo ba artiste ba côté parce que faut bunda mboka na biso mboka na biso zali menacé parce que ceux qui biso ba la Congo de teramité ba pa ba ko na biso d'abord nanu unité oyo ezali à nous le Congo. D'autant que nous avons comprendre que nous avons bien que déjà parmi les grands culturels. Mbote papa. Mbote, nous sommes président Chaka Congo qui représente Ngabani Maman Kitoko. Il y a parmi les grands culturels qui sont vraiment fiers de parce que au départ, il y a tous les artistes balanda oyo ngana sala ils pas le monde oyo za bokoko na biso ali valeur na biso oyo pende tamso voilà lelo na lobango tamso to kola to kina mwana biso mobu ya muke aneko la moi la mani mobu sala tia bizaki wa biloko o bazo benga mupende esa démonstration ça muke bina moi muke wana minganzi ya go betele maboko vraiment au moins l'ambiance il y a nous le Congo déjà et yango tout ça nango déjà oh mutokala alors au moins que tango yebiso ke mboka ezali attaquer zomo to visiter la biso to la biso ba ko mabele zomo na ke tozo sepela mingi na makanisho bazwi ke biso mo bana Congo to bundula Congo zomo na oyo bakolo Congo nde bangoyi bango soko l'équipe na bango te yango moniki baya awa ozomona ke to remercier on a Denis Kambai ozomona déjà yemo azo ya koloba déjà otuna ye otuna soki nani ye onani mbote papa mbote papa bakoko na yo biso bakoko na yo na bana na yo tongi totuna oza nani d'abord nazali chef de groupement Lusanga je m'appelle Ibalo Albert X Ibalo Mutumoshi
po balbert wana eza bakomba ya mindele bon susi na biso toza nango makambo toyira toyebi te mais susi na biso ezali Rwanda atika biso soki Rwanda atiki biso te biso bachef coutumier tokobunde tombe Rwanda biso moko bachef coutumier milimo na biso tokopesa bango na basoda na biso bakota tina Kigali na Rwanda. Wana décision papa. Décision na ngai eza boye. Yango atoyeba kaka mokonzi abengisi biso akoloba nini. On a bien que dans la salle d'introduction que Congolais sikoyo akomi na kanda. Bango nde bakolo mabele. Oui oui. Oyo bazo ba wana ezolanda bango. Yaka baluka bango nde bakolo. Loko bazwi décision sona bango ka papa yo ka bango. Mbote papa na ngai. Mbote papa na ngai. Likambo mabele na moni bino bakolo mabele bobi Kongo eza bino botelemi boye. Eza nini papa na ngai? Likambo eza boye. Mabele eza mabele bakokola biso batekele biso. Eza mabele ke motolo bakebona boye te. Eza babe ya Rwanda te. Omona ka mabe déjà bato mingi bazo pesa ba Rwanda baza ko pesa ngo makasi. Eza gouvernement na biso. Parce que bato soka nani ba mfumu te. Bango basa makambo na ndenge na bango babi ke mbokilo boko ezali eza na bakolo na ngai malembe okozonga okontili ka mwana na kanisi likamo moko mama nanga mutabisa ngai alobi ngai na lobi suna moni so Kongo zotambola su bien te ezali po bato so ba chef coutumier te il paraît que Mobutu a respecté bino makasi na kala ezaki so oui Mobutu azali ko pesa azali ko to ba chef coutumier donc différence eza sikoyo entre tanga kala na lelo oui différence ezali parce que sikoyo déjà bazo ba chef coutumier te bato apam nasi mokonza mboka koyoka bino et puis akozongisa confiance pa na bino moni nizali pona bango bato gouvernement pe bato gouvernement exemple déjà bazo mokonzi za mokonzi ya ba chef coutumier aza mwana mboka jusqu'à présent asasi ata réunion moko na ba chef coutumier te kwa benga bango ke boya bazui boko to iko le kandenge ni jamais tozo ka azo benga ba passer eza ba passer eza bango bokonzi bazo bima na mboka eza nani eza ba chef coutumier nyoso ndeba kuya mo ndeba ko nango ndeba zali nakimye mwa muke nakepa mutu namoni mwa mukolo natuni papa oyo mwa mukolo o répondre ngai ya lobi ke chef de l'état tanga zubo konzi abenga ba pasteur ki pebi noter mais ki pebi noter po abi asambela ka babenga babi ke bino kotaka bandoki c'est ça sol papa bon ndoki eza mabete tango otomboli okozwa ngo komona ngo pona nini bana na biso oyo nyonso bazokuma ba chef d'état bazoyeba pouvoir coutumier te lokola bazoyeba ngo te bakoko kene pe liboso te biso tokobanga bango te bango nde bakobanga biso batata na bango. Merci papa nakoya pa na yo naso msana maloba na sisa makamuna yo we naso ngipa yango wana likambo eza boy biso tolingi déjà olingi problème on a moni problème en tout cas papa Denis Kambaya en tout cas le gars en tout cas omoni lelo soki biso so focusé to pembe na bango c'est comme ça balobaka munoko mukolo mlubaka solo mais yo kama lobana na mukota te yango wana tolobi boy biso tout oza bato moko ezala ba chef na biso ba notable ezala ba notable ya l'état il faut quand même tout ce que biso pona comme l'état zaka na mandat ezalaka est-ce chef coutumier zaka na mandat azana mandat te il faut même que ata oza déjà chef ya l'état to ça nani ba mfumo ya mboka za bango c'est moi qu'on a bango pour pesa na mayele pour tamusa mboka ekenda liboso ndelo ko OK merci beaucoup papa na ko tuna pe mutu na muke to mona ka bamboka mususu na pesa na Kikongo to kolo na Kikongo somoni ke Kikongo ndo koloba nango e ko trape mabete po Kikongo l'état biso sto yokaka nana ka mukongo te mina yokaka to mona ka bamboka mususu soki ba vote bazwi mokonza mboka ya sika ba chef coutumier nyoso ba yaka pona nini po ba ya kondima ke wi mabeleza ya biso to ndimi ke yokamba biso nyoso siko pa na biso sel mangate yo monine likamone ngwana. Merci journaliste mo votula ntete mo pesa ntete zina na muno Adelin Ngalangala Ndita groupement Wamba Ntabitele Muzulu kele na secteur Sezo na territoire Idiofa Kwilu ya Cheleka na beto yoke salamave sa munanki l'état na beto ke zaba ntete Valérie ya chef coutumier na 1960 boku zaba kakasavu boku vanake zaba
inchi yake chef coutumier mais l'air ya Mobutu me kusu kota na pouvoir me kota sa impère nandi me baga nter coutume ya bet me pesa Mobutu pouvoir na beto mpu na beto ya me bana kuzaba inchi kima ke chef coutumier me ba valer na beto me sanki me katula mena bet me kusu kuma na période ye tibubu ye chef na beto mfumi ya bwala ye ke zaba ba chef coutumier ve bana me baga pouvoir nandi aketambula na ba pasteur bete zaba ve est-ce que bwala ye ko ya ba pasteur ou bien que ya ba mfumu muntu akwe baka ntoto na Belgique que roi roi nani non roi na bete ye ya beno nani kasongolu na mtu baka abaka ntoto yinike kimvama na beto mais bubu ye ntoto na beto yome communauté beto me kumba paya et puis jusqu'à présent beto za va ba rwandais na bwala na beto bome kuzi kota ingi muntinu ntoto bubu ye me kumya ba ministre me kumya ba député mais beto ata camion ya mpama ye yoke vanave ata muntu akeza ba beto kelve. Oui, papa Zoloba alobi na Kikongo na kozonga résumé alobi boy na lingala mboka oyo ezalaka mboka ba pasteur te na aloba en résumé bakolo mabele ezalaka bango même Jésus alobaki yango Jésus aboyaki coutume te Jésus alobaki ya nzambe topesa na nzambe ya César topesa na César mabele ezalaka na bakolo nango ata tolobi ke likolo na César ya l'état mais l'état wana ezalaka biso nyonso c'est-à-dire ba chef coutume pe bazana kati. Comment se fait-il mokonza mboka azwi bokonzi abosani bango yake pa ba pasteur o ba pasteur lelo bazote ya liloba ya nzambe so bito songa na bosolo Jésus bango bazo prêcher aza congolais te aza mutu ya libanda mais kombo na eza pour lakisa biso nzela mais yango te kosala ke bazo ba chef coutumier batia bango pembeni ba chef coutumier baza pe na droit na bango bayeba ke bango pe bazalaka mokonza mboka kanisa bango mokolo mususu yamba pe bango osura na bango bayebisa yo makama yango ozomona makambo ebele na mboka ba érosion yebele parce que ba chef coutumier basundoli biso ba chef coutumier basundoli na ebite papa so eloko mususu ko bakisa zali na zali su eloko ko bakisa te ka ndenge na lobi soki lelo mokonzi mboka ozana amour na yete même diamant l'or mercure ekubima te tukanga ngo tukufrenango tato so tambula na makulu biso so tambula makulu ndenge bino ministre abengi biso boy tango bokulungwa boso pesa bino 1000 fois ortiga yo futi lungo siko utiti awa ita nous faut 1000 fois te 2000 fois bo ya peso 1000 fois ko tonga ndenge nini biso pawa to zana mituka te. Merci papa. Président Chaka Congo par rapport à Mandambo yoki omoni o balobi mboko ezangi coutume d'abord eza pouvoir en mboka même soki ba mundele ala sabe coutume na ye dawo makasa France eza culture voilà OK ba chinois coutume ba japonais bazo mona bango aswaka na ba kisi na bango ya ba kasa na bango mais biso na ebisa yo to bungisi ma ele belé parce que ba bien en français fruit de cerveau ça mingi ba kokoyo batangate nous attendons mais ba mayele moko impossible maladie moko oyo za ba bien maladie incurable munde akoki ngote me ba koko na bakasa koko biga mais fallait gouvernement azo bango vraiment atia surtout chef d'état en tout cas papa Félix en tout cas ozali mwana mboka wa mwana kisasa mamba lobi papa zwa en compte exemple kosomo exemple mutuka moko mboka ba chef coutumier ça na pour la Congo c'est quoi hein mais je on kabila mitu kana ba oh mais non bango même ta bis batambulaka il faut pas comprendre ndeko na tamu comprendre c'est le moment ba honorer bango batiki bino kozwa bondoki ya biso bana mabele bake kozwa bondoki ya mondele o abengi formation olobi nini pona likambo wana. Merci beaucoup monsieur le journaliste ngai naza président ba chef coutumier na Congo Central na Mbeteng na territoire ya Madimba na secteur ya Kibambi lelo bato balobaka oh kindoki oui surtout ngai en tant que procureur général ya matière juridique près de Lucifer tale sika nazali confirmer bien Lucifer oui pirojo yoki nalandi bien tenkumo olandi bien te ozala bien nani
naza procureur général ya matière juridique près de Lucifer ya Afrique centrale. Lucifer en Afrique centrale. Souka, bokonzinde pouvoir wana zolobela ni ya makasi. Papa, respect. Yango moni mboka na biso. Eloko moko nga na yogelaka pasi, esalaka nga pasi. Na mbetenge naza na 1860 chef coutumier. Mais tofuta makate. Ministère oya biso ba chef coutumier ezalaka te. Okokende boye o vice ministre. Okozonga boye. Mais lelo yo Côté ça na ministère ya intérieur non? toza kosenga na mokonzi ya mboka, chef de l'État, garant de la nation. Biso tozali bakonzi ya mabele. Seka lingi kimia ekota na mboka. Avanza biso ba chef coutumier, azongi sa ministère ya affaires coutumier na maboko ya biso ba chef coutumier. Po biso moko totala boni tokoko bongisa mboka. Po lelo na naza boye tina witi na mbetenge na ye boye na ye na communauté. Na ye na matière ya kindoki. Ozamona? Ojota transport toyeka na ngeno. Na ye na matière ya kindoki. Parti osikani osokotu na chef coutumier madia moto na liaka bato lokola mikate. Ezangai. Yango naza kwa vize na mokonzi ya mboka. Toza na posa ya ministère ya affaires coutumier ezonga na maboko na biso ba chef coutumier. Soki bazongisi ministère ya affaires coutumier na maboko na biso te, mboka pe kotambola ate. Usika na minute mboka eza nanu likolo ya crique. Eza na boko batu balobi ke misala na bino eza pamba bango basali na nzambe bazali. Olobi ni pona ngo. Po yo zo lobaki no bino we kotambola te me basali na nzambe so basali prière. Au moins teke no ba gagner bino. Prière okene kosala na likolo. Toa kosala ngo na sawa. Kasa osala kana sewa. O ametango zo sala na se. En tant que procureur général na kotindi lo amvushima. Oh, piloge. Moni elo to loba, d'abord na longoli chapeau bankumba ko sanga peka na za te biso za ba artiste oyo tozoka pouvoir et pas na bankumu. Donc makambu tu ba continue biso bazoloba et outi na 1885 à partir la conférence à Berlin. Léopold Deller a lobby bino ba missionnaire eska bosa ko kende. Boto la nyoso ezakuna po bato wana bayebi déjà nzambe pe bayi bokoko. Kala bankumu bazawa biso moyibi ezalaki te. Na yebite sino okende mupanzi. Non, muta kotika bena porte ndako polela ke yipi azongi akuti. Okozwa eloko te. Soko ozi okutana na bakoko na yo. Est-ce que mabe ezalaki penda? Mabe ezalaki te. Ndelela eli biso makambo wana tokomokanga ba porte bolingo pe komi kosila. Na nyoso wana mundele souci na ezali abongese pa na ye a diaboliser po biso ba artiste. Tozo sibi eloko bankumu bazo sibi. Biso nga sisi na bozar pe na yembaka. Ba taxaka biso to salaka bikeko bandoki. O tout to salaka eza bondoki. Bolandaka bango te eza bondoki. Mais oyo bino bozolinga bopesa biso ezali na socle te. Donc ni koloba fondement fondation ezate. Soko bosani bankumu ndenge bafandi awa. Ozali lokwa muta otambola na mopepe, ozo kitsa makolo na sete. Po kitsa na se fo bango ba pambola nanu yo. Oyo ekangami na se Bible lobi, ekanga pe likolo nzambe mo zo reconnaître oyo pesi bango eza zarte. Donc pona biso mokonzi mboka na longoli sous chapeau respect mingi nga artiste na yo Saint-Pierre Roger. Il faut tozonga na base. Bangonde mutu bako pesa lumière. Omonaka tsenga avani na munga fula. Omoni soko tembe na bankumu nde baza. Mabele ko bando pasukela yo to yena maele nyo soto zoko ka aussi érosion te. Parce que to sinda no te ko futa droit na bango. Na yokiyo. To kozongela bino mibale. Mais tozana pas bakoko. Na lingi aussi sana mutuna nanga na tunaki. Comment se fait-il Afrique lelo pouvoir oyo bakoko na biso bazalaki nango. Soki muta ko mukonza mboka. Abosani bakoko akiko zwa formation bondoki ya mundele. Pona yelo bini. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Pona biso toyebi ke tango bungi tradition ya mboka na yo. Ata okeko zwa biloko mosusu yeko simba te. Puisque bisimbi wana oyo wuti na bango extérieur ya mboka bayebi na bisimbi na biso te. Bakosala nini? Bakobunda.
ezali lokola de soso ya mibali olalisa bango biso babengana kikongo na mpaka ekosimba te. Donc fozwa soso moko ya mwasi na oyo ya mobali nde bakovanda. Mais lelo ndenge toza boye monsieur le journaliste ndenge nayebo na Kinshasa nakanisa dans quelques jours makambo mabe ekozala. Bakoko no baza ozobangisa bango boye ndenge te pete naza nango bakoko nanga baza nango tala pete te kasi bakoko no te batela bango te non eloko nini oyo ezosala ke lelo oyo mboka na biso ekomi boye baza korespecte po biso tokovanda boye na ndenge kindoki totala moto wana alinga bongisa prince triomphal atotindi bisimbi bokende bo bana kobuka prince wana ozondimaka kindoki ezalaka na bachef coutumier ntango balobaka nayebi ke kindoki ezala po makambo oyo ebandi mpenza na Congo dia ntotila donc omoni oyoki ndenge abi voilà donc ayebi donc lokola bango babi bango nde baza base bango nde baza na fondement donc to lukaka koyeba eloko nini bango bazosenga omoni na même ligne d'idée ndenge epi oja alobaki na ntango ya kala ezalaki soki totie lokola mutu moko azobela bakobenga bango bakonzi ya mboka babiboya bango baloba kaka nani ayebi likambo na nzoto ya mutu wana o ngai te balobaka bon tobimisa sani totia wana tosukola mabo oyo ayebi eloko te asukola mais oyo ayebi bino moko bokomo ti lobi na 12 heures likambo ekoya soki kaka oyo osali kiteti osukoli maboko tamsu na 0 heure okoma te mais sikoyo bakoma koyebisa biso nayebi te eza mabe makambo wana est-ce que eza mabe to eza malamu tokosolola bino nde nalobaki tokosolola bana mboka les jeunes d'aujourd'hui tokotelaka bapapa na biso tolobiki bango baka bandoki te baka nde babateli na biso mais bakoconfirme ake babandoki c'est-à-dire paster ekeba bitumba eza mibale nazongisa elo micro merci oza komona manduki ya kindoki omoni mulumba benda omoni uzi ya kindoki wana obangisa biso kaka naona kotala so vérité tala na longwe na mboka na nga na Mbeteng na 7h30 eza na 345 km pour tenir Kinshasa mettre à l'air na komi ponani po bakoko na nga na kindoki oyo naza nango ya makasi eza kodeplace nga après 30 minutes. Le chef coutumier confirme qu'il est sorcier. Oui, po soko oza kindoki moya koprotéger population ekozala te. Donc kindoki na ye eza ya malamu siko na comprendre eza pona ko protéger mais ya kolia ndenge bino boliaka te biso tozawa toza na ba deux qualités. Chef coutumier mususu aza neka vendeur de terre atekaka nekaka ba star bandam bazalaka na bango na kisasa na mboka na ye azongaka te asolaka na bebisimi na ye te sikoyo kozala na pouvoir ndenge. Merci. Likambo wana nengaki na tuna. Yo ndo za mwa plishani na tuna yo. Likambo wana ya ba chef coutumier boyele Kinshasa boni kozonga mboka te. Eza nini? En tout cas otuni motuna moko malambo. Ba chef coutumier bazalaka na limite te. Parce que Kinshasa eza mboka na bango. Tangu chef auti mbandaka aina bakongo akepanan. Akena mboka na e? Mais osundoli mabele na yo yaka mwa congé bien mais oye libela. To sundoli mabele te mabele biso nem tozo batela ngo bato ba sundoli mabele parce que bazo teka mabele parce que chef coutumier teka mabele te mabele zali yo nem tozo batela ngo ça dit zo teka mabele zo teka milimo bakoko na yo mais mokonzi na mabele na yete kitoko te ata bino moko yo mutambanda ka oye kozongi Kinshasa libela nzambe tango asalaki mokili oyo asali banyama asali banzeta asali biloko nyonso tu atali na sima lobi oh mais na tiki kapita te kapita mboka nde ba chef coutumier alobi yo na tiki yo na mboka oyo mokili yo na tikeli yango batela yango mabele liko nzoto mipepe biloko nyonso tu ezali awa ebanda koyoka yo batela nga mboka oyo mais lelo ba chef coutumier bazali wapi soki yo oza na mboka na yo na bakongo bazofuta yo te leta azopesa yo mokongo. Est-ce que la table ronde monaka ministre, monaka député, la table ronde.
Tango wana na gouvernement salimaki te ezalaki nde ba chef omonaki bango te mpo na nini parce que mibeko ezalaki epai ya bachef coutumier bango nde banégosisa likambo na table mundele oyebi histoire oyo esengeli baeglise oyo ozomona nyonso tu ekangama baeglise oyo nyonso ozomona distraction baeglise yango mikoti distraction na kati ya Congo na mboka ya bakoko na biso na ntango ya kala eglise ezalaki te me tobandaki kokumisa ko mboka ya nzambe kaka boye me totika ndako na yo pololo okei mboka nyonso to otambola okuta moto akoyiba te mopaya soki aye na ndako na opesi esika kovanda opesi biloko nyonso tu na mboka na biso Kongo ekei wapi vraiment mawa tro nayebi te merci journaliste nalingi naloba boye est-ce que bakonzi na biso ezala président ezala premier ministre batambolaka na mikili mosusu bamonaka bachef coutumier mokili mosusu wana bazali ndenge nini baprésident oyo nazoloba soki tolobi Mobutu ata asalaki mbeba ata asali mbeba te Mobutu azali koyeba bachef coutumier indépendant bato basigni yango bachef coutumier na examen esalamaki bachef coutumier lelo tolobi bosala gouvernement institution eza mibale ezali chambre haute na chambre basse chambre nini oyo bapesa bachef coutumier mais représentation bachef coutumier bapesa yango na Sénat chambre haute. Est-ce que président oyo ya chambre haute wana azalaka chef coutumier au Sénat azalaka chef coutumier ou bien bati lokola lelo za bati lokwebo azalaka chef coutumier ou bien azalaka nani? Non, c'est-à-dire que bashangisi ba chef coutumier na ba chef politique nde yango na bahati abima mokonzi motuna na ngai ezali boy ye bati balobi basangisi ba chef coutumier yebisa nano ba chef coutumier basalaka réunion na bango oyo l'État yebi ke basalaka awa na PV na bango ekoma na conseil des ministres bango batala epai bo batala ezali esika nini mais ezana soki na kena bandal na mona ka pano moko ezawa na chef coutumier moko alobi ke ye secrétaire général de ba chef coutumier c'est que bozalaka na association non. Je voulais parler d'ami présenté nan Ozala représentant ezali problème te yo na libota na bino bakoko tia yo représentant na libota na yo est-ce que makambo wana na libota na yo moko moto bana ko katango non ngai moko te photo fanda na libota mobimba tozo luka sal nini oyo ba chef coutumier bavandaka o bango bakataka makambo na oyo Sénat esali na oyo parlement esali eye kovanda esika moko badiscuter ke eloko bosali mabe eloko bosali malamu toluka solution ekene na oyo ezali na sale nini eloko nyonso bosala ngai kosimba te mpo nazoloba na kombo ba chef coutumier baza awa c'est-à-dire que bino ba oyo bomibenga président ya ba chef coutumier na ba secrétaire esika bosalaka réunion bango balobi bayebi yango te mokonza mboka ba chef coutumier oyo bayaka epa na yo kolia mbongo na kombo ba chef coutumier baza lokuta balobi bango bamona réunion mokolo moko te papa otana liloba mosusu ok ngai mfumu Kasongo Lunda table ronde tatala nga mutu akende na table ronde akende lokota mabele ngai Kiamfu Kasongo Lunda na mi présente ngai Ibanda Louf Ansel Malajo Kiamfu Kasongo Lunda tatala ngai ake table ronde basala discussion awa na Rwanda Burundi Antara basala discussion awa Antara yebisi tata yozoba oya ya muyaka yozoba oya muyaka ngai na ko gérer nyonso na Rwanda na Burundi na Congo ya ngai tata yebisi yo obengi nga zoba tokotala wakotarela tongo ye wana kolo Congo Rwanda Burundi akoma Belgique te akufela kao 5 heures kokate akufi tata bomiye babengi Kigali boya ko Rwanda Burundi akufi ndenge nini basalaki discussion na Kasongo Lunda Kasongo tata abotinga koko na ngate mon père à moi tata abotinga tata progresser tango tata zo que table ronde
liboso ntango bapoliticien bakei na table ronde bazongisaka bango mindele balobi te ntango biso toyaki tosololaka na bino te tosololaka na bakoko na bino bozonga bokende kozwa bakoko c'est par là bakinzenga bazongi banani bazongi bakamitate bango nyonso wana groupe wana bazongaki awa baye kozwa papa moto azalaki roi moto akende kose présente na Congo azalaki na bachef ne balandaki na nsima na ye ntango bakei kuna batiaki basanduku wolo ezalaki palate ezalaki mbongo ezalaki mabele ezalaki tata yebi français te ata école primaire ata premier primaire papa asalaki yango te ameli grand frère leki amfuina na masuku panzu mwana azalaki sénateur ameli na libumu ifi politicien ameli na libumu papa abandi koloba français na mindele abandi kosolola c'est par là ntango batie biloko bongo nsima ya komela wana asanzaki lisusu banaloba français asanza ye mais moto afandi ye azomona me akoti kati ya libumu na ye. Donc c'est le fils qui parlait à son père. Ah, oui, c'est lui qui parlait dedans. Alors, tango batie basanduku wana tata talaki yango te atinda nzoi kena na pona wapi mabele nzoi atambolaka ngara tu sanduku tata ajwaka mbongo te ajwaka nini te nde place ana tese oyo ebandi o bango bazobenga ana tese oyo tali ba chef coutumier ebandelaki kuna tango na tese ezalaki moto abimaki na tese wana tata ya sénateur soki munongo wazo niye bamfumu bazalaka te zela si émission alors tata ne baponi ye président ya kotalaka dirigeaka eloko wana ya bamfumu nyonso ntango munongo aye kokufa mwana munongo aye kobima président ya comité wana bamfumu e mwana munongo wana ayambaka meme mfumu moko te réunion te bamfumu nyonso bamfumu ya mabe comment se fait-il bamfumu ya république mobimba bazala toujours bafo mfumu ata bien azalaka te ça signifie quoi? Est-ce que biloko oyo wana ezambo malamu lelo tolobi awa nde toza boye moto aye table ronde alokota mabele ezali ngai moto azali alokota mabele lelo pata nde tozali osala lobi kela kotisa molila na kotisa onda kaka na moi boye biso bana bino toza nano tolingi yango te nasepeli koyoka. Alors coutume eza tellement négligé bamfumu nyonso tu bazali awa batambolaka bakende bamboka mipai bakende ba Nigeria ba Maroc même ba pays d'Afrique bazomone bazoza bamfumu na bango mais biso bazo saboter biso. Pourquoi coutume eza négligé? À l'époque de nos ancêtres bamfumu babana ni otangisa bana na bango te babana ko zobana na besclave bazotinda bango bakende classe nde babanda oyeba te ndela azokende kopesa bango mayele nde bana ya besclave wana nde bango bazonyokola biso lelo ntango bayebi bapouvoir bango bato ye bazokase pouvoir bakoko ya besclave wana nde bato bazokase pouvoir nyonso tu na Congo. Soki oke neti okokende na bureau ya ministre Songolo oke na yo banda tongo ti 20 heures ayambi yo te tomona ba ministre mosusu bazokima biso bazokima biso tokobanga mpe mutu te toape na somo wana te biso tolobi boye eloko tozoloba makambo eza na este wana tobaye biso eloko tolobi boye biso bamfumu oyo ya koboyeke bato baprogresse abenga bamfumu président de la République abenga bamfumu tofanda place moko tosolola tosala réconciliation fumu kasongolunda. Okay. Nazobenga micro apusa na siko pembeni na apusa na papa soyez penda kaka na elongi boy message moko kaka pona chef de l'état ezali message na pesi na chef de l'état ezali boy chef de l'état azali mwana chef coutumier tata ne abundi pona mboko oyo akufi pe pona mboka oyo yaza mwana chef coutumier kabeka mwanga ye kabeka mwanga boseni bukuti bukoko ne nenge nini akomi na ba pasteur na kabeka mwanga ba pasteur bazalaki ba pasteur bazali na kabeka mwanga te ndenge nini ya komi kana ba pasteur bisa ba chef coutumier même ba sali programme ba beng sabat ye na programme atiaka tia biso te
otia biso te nga message napesi yo zongisa na place na yo zongisa nde tozali boye biso ti sukasuka tokota Rwanda tokozwa Rwanda ekota bakonexa na mboka na biso biso makambo tolingi yango te zwa bamfumu benga bamfumu solola bamfumu ofanda bamfumu bapambola yo bapesa yo longonia ofanda pe yo mpe biso mpe tosala makambo tokoki kosala po yokende liboso. Merci beaucoup. Je crois Bolandi boyoki bafumu balobi toko continuer na bango tozo kotana na kati sima toko tuna lisusu mituna po ba yebisa biso par rapport na oyo bamoni na kati na ndenge za libanda et non seulement kaka bango toko tuna pe ba jeune mingi na golf dikando oyo tobenga ke longia fete lambande akoloba par rapport na makambo zole kana mboka na biso pona ba chef coutumier puis Roger Bosekota akoloba et puis président Chaka Congo bakoloba nyoso wana tokozala ngo sima ya milulu esika tozali kokende. Merci mingi.